topimeli biso yango tosaka bongo. Donc, la vie, ate bobebani na bana mutu. Oza pas obligé te à chaque fois bo soin naka boye na ona so da bo soin da mbala moko. Non, nga da nga kuna te. Non loba la loba ne papa ne era. Era so ata kutu mutu aza mabe. Mais era a mon pal faut appeler ça exemple. Faut appeler ça exemple à ça mon bali. J'ai la bien mon bal la makam na makasa so na très do. C'est la nganda za wana mata ba mutu ke ngabo na ke mafike ba no so ba mata ba za ka mu pandi mako. Ngala bi so mati personalise ko finga ite ko finga incre. Tiko bango ba ko mata ko na na te ponga ba to kata ni plasa. Ba shangala ko ba identité ba ya ndanga. Tiko ngala sande no ye bandeli ke o no matisa eza x y. Yo credo se na demande no matisa yo. Mama mu yo bonzela wapi yo mama mu ga mata. Wapi yo osengi demand stay. Sko no ma sabi no den. Boli ya ko bibisa mu ke o na ne boza abatu nyoso apa ko set pandu ndela yebiye. Bato so ba mata neri ba mona joel camarade na mata ti ba msu steri bino de très de mata lo ba. Oh. Lo ba mama. Oui, et ça est mutu ya bien te propre te est nyonso ka ko swana. Baninga ba oteka, baninga ba ovosi, binoka ko swana. Est licencié ata bureau moto to mona te ko zolo batata nini te mais oya ofinga bato ofingi le mois mo ofinga bato en plus era finga alo bato occasion de rien. Non na muto kuta bana tapo. Ata moto abanda tapotage mettez le flair marque la duchesse azonga nesima era remplacer comme wa pire lelo mo abia so amoni bigazaka na fali kuna aya chrétien amoni mutu aya chrétien à chaque fois pour yo le ba manipulation oh non c'est pas bien mobala za na charisme ko bambala baninga ba fingi vraiment fingi mais avant di kaka wana short omita anga za famille nga na se respectanga na vanda kaka mais yo so bien oyate ka yo wana na poko ye moi j'ai étudié moi vous pouvez me parler moi vous pouvez me parler à ce collègue moi je suis pas ton ami hein ozo souffrir kuna bon nous so finga commenter ozo souffrir kuna sukwa na kosa douche na emsa sukwa kosa douche mais pour Monica commenter au fingi tu as pas le sens on finga ba tout sans contrôle ko déborder muto so da choka maman ko a choqué deux fois trois fois tika non c'est un peu ça nga kitina ngai merci allô. Comment ça demande? Bon. Bonjour d'abord Néné. Bonjour. Au moins na ma film ezoleka na bien encore film. Au fait era aza komona ke na era aza moto qui connaît tout. Mais on a vie eza bongote. C'est vrai. Mabe kokozala bolamu pe ezali. Mabe na bino bato a réseaux sociaux. Soki ka bobe bata era eza banani bato parole pardon. Non bata era te réseaux sociaux na bi bato a réseaux sociaux et non era. Soki bobe na moko. Ok. Soki bobe na moko e komi lycée bosangani. Era kala mingi tawa ba to beba na putu. Mais to boni e komi mama Sarah. Karine pe azama be. Mota moko kuna azabi ate bino tu bango tu baka mabe. Mais loke elekiranga soki o abeba na o. Bosangani. O abeba na o. Bosangani. Donc mabe ni wana. Or to ko beba na biso na yo. Yo zana kweno ngapi na zana kwena moto muta garder bon na ye. Et bien. Mais ce qui est comme qu'on s'engana, tu dois comprendre que moi, on a été condamné. D'ailleurs, non, tout ça, pas bon, ma moto, comment?
Hein? Ere aza batite. Quand à qualité position na été aza boye aza loka mopepe to côté azokende na kota kosuki lango to yidi yango te donc émission na sepeli nango vraiment ozalaka ndenge oza wana donc c'est ça Mato bachange formule baza bongo ayebi bango te bachangeaka nazoyebi so bon Sarah oyo abuta era sala demande o yango makambo ngai aloba nazala na bato te bondima te ta siko ana bato te bato ne baya balicencie bazalaka oloba français moi je suis la meilleure à ma génération bakamara ne baa na biro oyo baosala baomelaka fi na te boye sama nani aza buta ya bango te aza buta era bazwi baza te Paraida, lelo ozongisi drapeau yo komo oyaka sans drapeau ngana moto a era loba français ma chérie loba français pardon parce que moto era licencié loba français ozoloba français toi tu peux t'exprimer en français tu t'exprimes en français vous me demandez de parler en français et mais seulement en français mais oui si le français je veux bien parler mais on se chamaille pas doucement si le français je veux parler je veux m'exprimer en français je suis désolée madame Maman, je suis désolée je suis la personne de era vous comprenez je suis la personne de era non le balingala parce que yo te moto à l'école autant à l'école t'es maman je suis désolée c'est pas question de l'école tu parles doucement ne crie pas tu cries pourquoi est-ce qu'on se chamaille je t'ai pas parlé aussi à moi aujourd'hui quand on parle français na nini je n'ai pas parlé mal mabina moto era na mateli yo te mais vu que era c'est un licencié tu dois parler en français c'est parle doucement ne crie pas tu cries pourquoi qui est ton enfant et tu vas pas aussi m'obliger de crier ou de parler doucement tu vas pas m'obliger c'est mal je suis pas ton enfant ma chérie tu n'es pas néné c'est le néné qui va m'adresser la parole qui va m'adresser la parole pas toi tu n'es pas néné moi aussi je suis pas ton enfant tu vas crier puis moi peu importe, si tu veux monter, tu parles. Mais tu peux pas me parler ainsi parce que tu sais pas. Mais ne crie pas. Live de quoi? Je suis désolée. Lorsqu'on lobby n'est ma belle comique, elle ne m'écrit pas, ne m'écrit pas. Mais la lobby n'est ma belle, la lobby n'est pas. C'est juste une manière de blaguer. Je suis pas obligée de m'exprimer en français. C'est pas ton live. Je suis désolée. Maman Floriane. L'homme a cité maman si déjà lobby n'a pas gagé. azakana makasi zakande mama aza motema mokuse keki oyo ate makambo eleki ate bokitisi mutu uta era ya kiti te mama aza motema mokuse Florida ye bosali ye nini alingi atobine kaka loba la français asili nazalaki te naolembela pe tona bomoni mobona ndezamba nazalaka nga mona mwana toba pe makambo ya bato tosa pe mwana pale nzala na misi na bino wapi ekombona ezalaki nani na matoi soki Flori aza wana Oui, je suis là. Bonjour à tous. ok ma chérie tu es là Oui. Nénéa. oui Au moins dans la vie non, il y a un bateau, bah il ma mikusi. Nga na zana oncle nanga na vrai mayela. mayela Oncle nanga asa fonctionnaire. Mais aluka ki amata sou moi échelon. Azonga na l'école, na l'école ba benga pour la mayela na ye. Ba le bi euro sali parce que biso to je la asa fonctionnaire azonga ki classe na l'école azonga na l'école pour la échelon et mata. Côté akendaki oui. Côté akendaki ba le bi euro sali parce que ceux qui va se ba courir à corriger que na ye ba prof. Babi oyo ko sali ni awa. Bazo que j'habite yo to peso note mbala moko kende. Mais oncle nanga wana. Azam ndoto to baka amaye la famille nyoso. Mais oncle nanga wana. Maman, côté compréhension. Côté rolandela makambo. 2 fois té. Ozo ranene la. Ni wala ke maye la na sagesse eza ndenge moko té. Donc tu as que parce que eraza mayele après que ça va manquer monter.
moto tout azala point faible na ye aza genre à moto oyo surtout ba chinois au moins bazana habitué soki batake moto eza moto so ko supporter en route akoluka le tout possible à se justifier aluka bato bazaki ba témoin o azo sala ne eza kaka bongo parce que imagine nga naza deux côtés mère de saïba na botama na kin mais papa nga congolais oyoki na botama na kin na kenda braza na âge 4 bazongi sanga mais na botama na mama yembo mère de Londres ayebinga nata mal à l'aise ayebinga na mona makala peut-être pour le moment linga na ngai mais na botama na kisasa ozoka no nene ya sikoyo aza genre que asuki bala o mani maiko ce qui est matière là que tonda et que débordé en fait tant ba bandi ba bani na bango ba bandi ba débat na bango doit qu'il a se ressaisir tant aloki a se ressaisir mais ba chihuahua ndenge ba mesana na bango kaka na ba moto te ba ya ba moni asenga banda mobile boko tout ba muso supporter que bongo ici la photo bolingo madame ba to muso ba supporter que bongo te yepe amoni que comme azaki ba témoin na ye bazala ki kuna tant ba sa ba bêtise na bango akomi ko luka bango pe ba yaka pour ba bimisa vraie vérité na o ya loba oyo no te na bien yaya tangu era akoitaki muninga de zoba de bourris wana problème ezalaki mingi na réseau sociaux po makambo nyonso eloko pays moko eza live oyo asalaki à l'occasion de rien alobi bongo ye aza mayele nde monanga ye atanga lokwa anga aza mayele te makambo ebandi wana nga aza vrai makambo ebandi wana ntango wana ponga nde ezomona ko okotela bato ya rose kitamba ekongabi basinganga mabe mena eza juste ntango wana ezalaki po era odimine moto bozalaka na ye bongo na live omoni nene ya bango déjà ko diminuer wana eza ya lelo te ba mesana ko diminuer na bango era madame mélange pas les choses franchement je suis en train de répondre je suis en train de répondre Oh ba chinois pibo chika eko ba mesala na bango déjà comme diminuer car na diminuer que era pas diminuer que eza ndenge na bango mais era banira noka na biso te madame eza ndenge na bango era banira ngapena na monate era pe motafiye te ba moko pe ayemba la moko ayiko sinon ça ça qui derrière des plus oya banjo finga moto son abanjo finga moto son nini oyo kaka bongo de dans le vide abanjo finga moto je n'ai jamais vu ça. Ce qui est pas banjo parce que Maman Floriane to boite ko za pona era oza koloba te ke no era bandi ko finga te abandi ko finga kada le pamba boite po ba fingi ce qui to tel likambo na avant l'autre fille de Belgique ya ko réagir eza parce que na ba pic o era bandaki na ba piki o era bandaki yango esalaki ke ye pe ayo réagir malgré era yaki suko ya osala video ya lobi ke na pesi raison na nyonso to koloba ye mutu aza na raison na boyi boko otiela makambo te boko otia mutu na makambo apikaki déjà bandaki déjà kopiquer déjà era ayaki kopiquer na quel abandaki kopiquer na quel problème abandaki koloba abanga mutu oyo akata soki ka leçon asala ezaki mpona nini ezaki mpona nini la femme de la femme de Belgique là tant à cela qui n'a pas migé abaki ko tuka bango tuka bango vrai TikTok ce qui vrai journal les années batum souti numéro 1 ma chérie attends et bandaki ni na wana Maman Floriane, ce qui m'a dit qu'il est numéro 1 à Dinosa, il faut le rappeler ma kamba kaleson. Tango bango va se sentir que su bango va ni ba rabaisser bango siko ndenge ba mesi. Mais il peut faut mettre na kanenga métier, il faut que na na vie privée té. Mais maman Florence, s'il te plaît, parce que c'est un problème et banner la problème, même la tribunal. Le problème, mais ça qui tango les filles à Belgique,
baoloba d'abord les deux bien les problèmes. Mais nous, est-ce qu'on a la réponse? Le deuxième problème, c'est qu'il tango, avant sa Belgique, Azala qui n'a miqué. Quand on voit qu'il est banga, que le numéro 1 est allé miqué. Maintenant, Bango est passé sorti que, et ça qui Bango passe. Le problème est ça. Era alobako nga tanga mingi es botangi na komona ete ya za makasa otanga mekuta na mama Denis atanga te na niveau na ete e bane problème ezaki wana ba ofe comprendre ya wana baza likambo ya wana ne tombo l'union oyo siko era obani lisanga se ko lingi ke olingi rando asala ka semblant pour ngai na pesi ngana la mati promet de choses na pesi exemple à noko na ngai na pesi exemple à noko na lobi ngana azana noko na ngai aza vraiment yela mais pétage alandela makambo yo le blé likambo le bala moto na rojonga ba rokele donc sala la pétage donc ma yela na sagesse eza eloko moko te ba ko ba la voix mi ba intelligence non. Yo, c'est ça le mode de monde, il a l'intelligence et la sagesse parce que c'est deux choses différentes. Mais quand intelligence, ma chérie, quand on a intelligence, soit disons intelligence, mais quand même, c'est pas le fait. Ceux qui peuvent monter tant le blabla mi conduit la bise comme ça va ça va faire na ngwende na bango mais tant le blabla bango va réagir mais ba tinda ka bato ba ya ka ba enlever puis ça va présent parce que et ça la bango passe. Voilà, kokai koloba boye omoni ntango era yo osala video alobi ke pesi Karine raison na makambo nyonso tu aya afinga na makambo nyonso tu akoloba aza na raison mpo na ngai ata ntango bayeki osala lisusu émission ata Karine aleki na émission alobi apesi mpe bapo oyo bapesaki babordir faut s'attendre mpe bazongiseli mpe babordir soki nde amonaki ke bapesaki babordir wana oyo asengelaki azwa vi ke alobaki deja ke non apesi ye raison malgré aza mpe na motema alingaki atika alingaki arespecte ka parole na ye nde alobaki ke nakoya lisusu te omoni te ke soki ayaki te ayaki korépondre te alingi azwa sens bo place ya intelligence ya kilicencie ya kingradue na ye nyonso to place alingaki amérite kovanda pembeni na mama Denis so ayaki te siko ntango ya ye korépondre nalobi boye ma chérie ye mo moto akotisi ye bango ntango sikoyo ya ye korépondre moto malamu aza te moto bien aza te biso tu toza na réseau so toyebi moto tu na réseau alukaka arabaisser moto ya za numéro 1 oyoki no mama na oyoka moto tu na réseau sociaux alukaka nio na ye comme era moni ke il faut ba vérité bima abalaki ko luka moto sa ba vérité abimisa wana sara yo wana bimina akomo sa ba voice asko to comment comprendre que era abako lo ba vérité mais ayebelaki siko ko lobela ngote abimisa te abalaki ko loba vérité mais ayebaki te ko loba te vu que na kanda on s'exprimait bien te papa on était en air na raison il était en air raison mais vu que alobaki déjà que non akoya te falaki pe kaka ya te mais ni lelo ndenga telemi be bako luka vérité lelo ça va voir ngana zoboya mabe era wapi ngana zoboya mabe era wapi koya era ezateke abifongolela live ye moko ezaki soki amoni Sara amati akepa beauté divine amati akepa mama Kongo amati donc azomata nde partout soki aza aposa korépondre afongola live epone bato nde bayaka komata na live na ye ke ye aliki komona live eleka te yo mpo okofongola mpe live boye era ya amati abandi koexplike place nde nazomona mabe yango wana ata fongoli be live alobi aloba kama makala elo c'est quelqu'un mol comme le bol ba makala 2019 alobi be makala la to sala ki ngola ba doute makala to tila ko sala na ba doute lelo to na yoki lobi na butu to na yoki ba voice ya Sara bon ça vit un peu à tout cas voice ya Sara on va ko tindela ye na comprend que ngala ba ko na ba doute ba kamo era ba ko loba mais le temps on comprend ba voice ya Sara na comprend que oh donc ezaki nango ya vrai likambo me bato atika kondimango te atika kondimango te likambo vrai bato atika kondimango te donc soki vérité ye fo ebima fo ezoke bazongisa file
oganga nini osolola loba malebe s'il te plaît Zabre, bon film à tout le temps, na te ponga plutôt la film à mutanga au côté parce que donc là le biga kanga ça y analyse pour là faut que tu fasses analyse là par rapport à David Mombele muta benga donc là il normalement va appeler donc on a pour ça analyse maintenant je t'aime faut que ça analyse parce que David Mombele muta benga pour faire ça rapport oh, na bon de balobaka te soko ofilika moko koloba alobi nabenga bakali nayebi ena bi David alobi soto nyonso komona era mabe makambo so na yo sa live obi sango tosambelaka matana news katalaka parti oyo po soko oki likambo so koloba mpo ntango likambo kokoma ezala teke oyokaka oloba te ngai so yo sa live oyo normalement okina po sa live te David Mombele nazela yala kaka po okile mo la nazala témoin po na baliko te okendo bato bosala na mabe bato bosala na mabe po mutu moko pe akatanga nde nazabo bolinga te mutaka kolimiyenga ki mwa mwasi oyanga bimutata ya kombo na ngate mais ngaso yo sa live matana se kwa koloba parce que David Mombele abengaki nga na mutu azalaki na mwasi na ye akendea koluka era na banganda kuna esika era akoma kokende era azalaki te ayebisi nga bonene ya kanga data lelo na kosala era mabe soki ifo natya ye nakotya ye parce que nga naza parent naza na bana na nga bakola nakolinga te à tout moment era aka korabese nga na réseaux sociaux atretaka nga dezoba donc algérien nga na kongo ya mama na ye ke mokolo nyonso nga na okutana na era koto nyonso tokutana c'est pas le diminue koto nyonso tokutana na era soit era soit nga moko fo tosala na mabe fo toyoka na sola nzoto nga na era parce que bana na nga bakoli naza na baleki era na lembi era chaque fois na balive atretaka nga dezoba na miso ya bato na mwasi na nga makambo oyo David Mombele aza ya okufa te aza vivant aza ya bombo abi mwasi na nga olakisi nga émission abi era ye mwasi mobali moko talinga bakitise mwasi na monake baorabese abi mwasi na nga moto alakisi nga video ya era ndenge akopete nga dezoba mwasi na ye moto ayebisi ye chéri tu dois faire quelque chose po makambo esarete donc soki nga nalobi po naboyi ayebisi nga pa biso même soko oke prison parce que na bana na ye bazomona nde era azofingaka ye zoba era afingaki ezoba era adimidaki akipaka te me na makambo ya Patrick Muyaya bango vie adilondole moto abenga ye bango soki era aza na moto akosilikela po babengaki ye te efalaka asilikela adilondole eno ye ayebisaka mpenza nabondolaki David Mombele nazongela David Mombele te mpo nazwaki era na telefone te en fait nabengaka na era te nabengaki bakali me bakali azwa makambo nyonso na aventure tomoni motu mosusu asala makambo na sa soni nga na kolobaka eloko moko ya réseau sociaux nde toza awa tomipesa na respect biso nyonso presque nde toza awa toza baparent toza baresponsable okotanga komba motu me kodimine motu de part et d'autre bino bato kodimina bato bochange comportement David Mombele adépendaka na bainvité na ye eza genre émission na ye ya motu basololaka mpe émission nyonso boyeba briefing na baémission nyonso ezalaka eza style na ye abimeli wana eza teke avandi na plateau azofilma era ata azofilma motu eza style na ye asaleli baémission na ye boyebake baémission nyonso même baémission politique briefing ezalaka mais à boye de pamba boye nga na komisi message en tout cas na lobby aux yeux de tout le monde era po na ko ba
que la garder la négligée na on a monika a mombele PA alors ça on est l'autre lobby son likambo komi peut-être école dans la culpabiliser ah son cette erreur son aloba tem tout erreur n'a changer n'a tika c'est pas comme un niveau haut na lobby yango awa erreur tika combat David Mombele moi ça David Mombele en tout cas balobi so bakota prison mpo ye aza na bana na ye babane bako emonaka te motu moko atraitake des hommes à tout moment na réseaux sociaux soki oza frère kote wana isa makambo kopesa baexemple ya bato te wana kodimite chacun de nous est important même mwana oyo asiraka ketch asiraka sapato c'est important même moi atekaka mai na boulevard ya opie c'est important soki kaka tokokila biso koconsidere mutu nyonso ozwa mutu nyonso mutu tokoma biso na baguerre inutile oyo te bango nyonso to baguerre inutile mutu nyonso na vie bato mosusu nzambe asala okozwa na 2020 bato mosusu bokozwa na 2030 bato mosusu bokozwa na 2040 twana badestin moko te soki nzambe apamboli yo kocola mato te na nzambe apamboli te parce que tout na bango ezala yo mpe ono nzambe apamboli yo te kojalousie te koenvie te yo mpe tourne kozala en tout cas comment se comporter mabe na réseaux sociaux comment se comporter mabe makasi eloko ezokoma biso kibongai eloba Fabregas